Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Masia, Zambe na biso azali na bomoi, akufa asekwa azali vivant, le créateur de toutes choses mokonda na l'univers, o alakaki Israël, kengai moko Yahweh na bino nazakoya, Zambe o ayokaka losambo, moyoki losambo, ezaka mutu moko, oyo bato nyonso mokele mobimba bakoye epai na ye. Moïse azotuna ye kombo na yo nani alobi kombo na nga je suis. Nzambe ya Israël azali présent, aza vivant, azalaka na pasité, azali vivant. Ye balobelaka ete ye moko nde molobeli ya baye bazanga balobeli. Ye nde défenseur ya peuple Sion. Jésus de Nazareth, c'est lui qui nous défend. Avant de la droite du Père, il y a intercédé en faveur de biso. Mutu te a été intercédé na faveur na yo. Pour ani serbe ko lo bambango parce que miniti yanga muke. Donc c'est ça que na zako introduire na rapidité. C'est ça. Zamba lola azali nzambe, le créateur de toutes choses, nzambe na yo. Yende mutamoni sako mokolo oyo monate bando botama. Lelo ezali lundi, mardi yo bando botama na omona mardi te, mais soki okomona ngo parce que ya décidé mais za bato okata motema na butu ya lelo. Na hôpital bato ebele bana mike mikolo bakomona journée à lobité mais yo na ebité grâce au nzamba au sala au peuple Sion. Donc mususu mona mokolo ya sika yango na banga nzambe ndeko nanga basakanaka na nzambe te esika kombo nzambe etangamaka kombo mosusu etangamaka te aza nzambe le créateur de toutes choses mokonzi ya l'univers nzambe oyo ya Genèse 1 alobi la lumière soit et la lumière vit ava Abraham azala nzambe azalaki donc ava bato bazala ye azalaki ye nde nzambe mokonzi na biso ya kokamwa azali nzambe biso esengeli tokumisa tonetola mokili mobimba koya epai na ye parce que ye moto ayebisi biso abi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Nzambe ne mutape saka kimia o mokili koko pesa ete. Donc nzambe ya mokili oyo ye moko asekaka bango lobi bazana misu bazomonate bazana matoi basoyoka te bana munoko bazoloba te yende molobeli ya bai bazanga balobeli. Pourquoi absence ya ba vidéo ebele boye? Peuple de Sion tika na yebisa bino eloko oyo nazobeta siete parce que molimo mosantu na boy problème na ye péché contre cet esprit ezaka péché impardonnable. Molimo mosantu ayebisaki nga na kokobaka koyebisa bino yango bo ekota bino evanda bino na kati na bino. Molimo mosantu alobi bo yebisa bana na ngai yebisa bana na ngai komita ya Joël D baluka ngai pona sekwisa badon spirituel na bango soki yo ozovanda spiritualité na yo oya koyoka ngo pa na ngai oya koyoka molimo pa na ngai pendant que yo oza na badon mukola suka nayebi te soki osamba ndeni liboso na ye likabo oyo oza na yo mission oyaki kosala mokili yanga na obeta siete eza kolamba te eza ya koke musala te obotami nde oyekoyebake bakenda na musala oyebaka ngo yo yebaka bakenda na musala te siko yo makambo ozoyoka est-ce que yo ozwaka confirmation nango epai ya molimo mosantu nde alobelaka yo excuse makambo oyo bino boyokaka est-ce que penda boverifia pa molimo mosantu ebele ya basi ebele ya mibali babungisa intuition na bango bayoka esu molimo mosantu nayebi te so na bien bien mais lokwa balobela oleki na leki ozomona nyonso oyo koyoka nyonso oyo komona fo overifie pa ya molimo mosantu peuple de Sion eloko nga se Rebeka na bengi na pusani liboso na bino pona koyebisa bino omoni tan oyo tokomi eza ta lisusu ya kobomba te eza ta bana na nzambe bozala éveillé nayebi te tonga natala basenema na misu na mato ya molimo to nayokaka maloba ya bato na nzambe na mato ya molimo okoyebake oyo eza lokuta oyo eza solo ozomona po satana yaka bongo akoya pe na vérité tala eloko nini azoloba na Jésus azoloba soki ozali mwana nzambe azalaki na mwana nzambe wana na ya solo wana kuta ayaki nde na doute mettons azolobe komama aye na parole ezalaki pe ya vérité komama na psaume 91 na 91 bino boloba na français soki tina se ke Yesu amibwakama
nzambe akopesa ordre na baangelu bakoyamba ye makolo na ye tuta na mabele te. Eza liloba na parole de Dieu. Mais Satan, le serpent, le diable, alobaki yango. Satan na jardin d'Eden azo répété o nzamba alobaki alobi eza bon te nzamba alobaki ke soki bolie mbuma oyo. Ça veut dire que diable a répété la parole de Dieu dans sa bouche et l'autre moko kosala melete. Mais biti na ye comme aza ruse serpent le diable aza na ruse akozia po arone bana na nzambe monika nyoka ndenga tambola akendaka boye aye boye pa be ake boye azongi boye donc nyoka za bongo bolingi boyeba ye ayeba beti bino vérité pa bolandi pa ake na bino boye bolingi bo détecter azongi boye ka ndenga salaka siko eloko ekobikisa bana na nzambe peuple de Sion eloko ekosauve bino ezali écoute ya Seigneur Jésus de Nazareth. Molimo mosanto akosunga bino azaka mosungi na bino na yebite moninga nani servante na itonga Seigneur ngai makamususu na pranda pa na ye. Tanga azako sambela nanga azo ko bandaki koloba makamususu onga e bande ko etonenga. Ba video muso esami te parce que na biso eloko mo ekomelenge ko ekakala munoko na bite so komba e. Na biso e fimba ki amoni esaki eza pota mikauki tozonge ba video. Si Dieu le veut. Ya pota mikauki déjà pour munoko vimba ki. Osomona eloko o toyeba alakisinga o ezali ba droit ya mwana na nzambe. Que façon ko sambela fo bondelaka azo asenenga prière. Jésus azo ebisa ba disciple bo prier bo sambela ya matina mwa liboso kuna na ngomba aya kozonga boye ba disciple balali pongi alobi ata 1 heure d'ita bokoki ko sala te na losambo bokoki o prier ata 1 heure te. Ça veut dire mwana na nzambe prière nde boyokani dialogue ya yo na papa ezali prière. Yende moyoki losambo aza na bomoi akufa te aza na tombi te azaka na se na mabele te, il est avec toi. Donc basolo bako attrister Saint-Esprit te. Na mauvais enseignement, tu peux attrister Saint-Esprit. Na lokuta, tu peux attrister Saint-Esprit. Bato musu bakota li felu baza conscient ka kota ne lu felu. Mais yo kanisa ko kota lola. Mais salo basolo ba po kota lola. Osomona. Nga se Rebecca na bino. Dans zokola na betela bino na ba témoignage nanga. Dans zokola. Diable a te lokuta na monoko na ngai. Na kosa kamakasi mama so na zokosa koyeba te na zokosa. Okoyeba te na zokosa. Poza kana molimo na nzambe ndai biso que ça c'est mensonge. Soko za révélé pa molimo mosanto koyeba te que c'est Rebecca zokosa. Nzambe bana na nzambe. Molimo mosanto est là. Yo zoluka nani. Yo kanisi nana kosunga yo. Nani akomemelo lobiko koleka molimo mosantu. Nani akomemelo lusungi na vie spirituelle. Koleka molimo mosantu. Qui? Tika nzamba sunga bino. Pesanga nini wana na laksa bana nzambe nde basambela ba o bayibi ko sambela te pesanga. Na ebite minute na ana souci. Mais excuse-moi, na laksa bino ba o ba ko prier tende ba benga Rebecca ba vidéo à prière zo sala bien. Pour na biso ba msuso to ko sambela te ba biso to commence sambela na biso na molimo pe mingi na esprit. Mais pour na ba na prière bo to msuso molimo manga parce que na mi kotisa. Mais tika na laksa bino ndenge ni ba bondelaka na parole de Dieu. Est-ce que tant ekokoka na zota des versets, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui t'a ekokoka, ce qui t'a ekokite bo nzambe ce qui permettre bino et tozang na yena na Psaume 51 siko yo banda prière na yo na Bible aka Psaume 51 faut mi peto là
Yo kande basambela un verset biblique, je ne sais pas si minute je permettre tout dans l'acceptation des versets, ce qui permettent 3, gloire soit rendue à notre Sauveur. Jésus de Nazareth, Yoshua Mashiach. Losambo pona bolimbisi, Seigneur Jésus na pusani liboso na yokolo. Pona koluka elongi na yokolo yo limbisanga yo muto ebosambe te basambela raboy. Apprendre comme ça va t'aider. Esunga yo ke na sambela kana na la kisaka moni tanzate me basambela raboye na ba verset nyonso nzamba cha malobe kolongisa yo. Wano sengi na molimo mosatu pesanga malobe kolongisa ngai. Tianga malobe kolongisa ngai. Toza 30 minutes to bondeli na kombo na Yesu. Nzembo ya David bazwaki yango na mokanda ya motambusi ya bayembi. Ezalaki tango David akamataki bestade lokola mwasi na ye, bongo prophète Nathan ayaki epai na ye. Na bando tanga mbango parce que par rapport à minute, son a salaire na ko bandela pona rapidité. Oh Nzambe, yo zali motema boboto yokela ngai Rebeka mawa. Ozomona. Yo zali motema mawa longola masumu na nga Rebeka. Sukola ngai. Ozomona. Fosuka na 3, 4 kokota te. Yo zali motema boboto ayokela yo mawa yo Rebeka yo kombo na woche. Oyebisi Nzambe. Nazobelela miséricorde na yo likolo na nga. Yokela nga mawa. Tala moumbono David aza kolela mawa na yo Nzambe. Sko lelo ezali nga Rebeka nde mutu nazolela mawa na yo a cause ya mabe onga na salaki. Papa na telemelaki parole na yo. Nabukaki mebeko na yo Nzambe. Ngai so bato balobaka malédiction eza ya bato ya mokili. So nga natali nga Rebeka malédiction bato ya mokili eza na efficacité liboso na ngai. Mais malédiction oyo nga Rebeka nazaki na yango naza na yango eza malédiction euti epai na yo moko. Parce que nabuki mibeko na yo. Na liboyi kotambola na droite chemin. Na boyi kotambola na droiture na yo papa. Na détruit ba âme na yo na se na moi oyo. Na lakisi bango nzela na yo te me nzela mongu na satana. Na memi na kotisi matanga na lola. Na esika ya feti. Na memi batu babungi nzela. Na lakisi batu nga Rebeka nde bayibaka. Na lakisi batu nde batu Rebeka balalaka na mibali. Na lakisi batu ndenge batu basepelisaka mibali. Na nzela ya impudicité. Totomboli gloire na Satan papa. Na bungisi batu. Batu o bazwi bazeme na nzela mabe onga na lakisaki bango. Na moni koto baboti te. Ça veut dire bazwi makila wana. Bazwi bana wana basakrifie yango na Satan. Zamba lola. Le Dieu de miséricorde, accorde-moi ta miséricorde, Seigneur. Yokelanga mawa, limbisanga Rebeka. Soki yo limbisinga Rebeka, masumu nange limbisami. Na zukimi epai na yo Nzambe. Ngana kozwa batu nga na bungisaki. Na koya na bango epai na yo wana koti na Ezaïe. Na kozongisa bato oyo nga na bungisaki epai na yo, na kozongisa bango epai na yo. Mais accorde-moi ta miséricorde, Seigneur. Yo te mutolobi na biso papa, soki to comprendre mabe na biso to mikitisi to sengi bolimbisi yo kolimbisa biso. Talanga Rebeka na koisami na mabe, na sali ba avortement, na yibi biloko ya bato, na kotisi bato na babisika o bango bakanaka kokota te. Nzambe yokelanga mawa. Na lelisi bato. Na pesi batu pasi na mitema. Na zwa kosenga mano. Awa na 3 ka kozolela mawa. Na Nzambe pe tu confesse. Oyo saliza mula. Yo ebi mabe se Rebeka se mabe nyonso. So na bandia we simba to ye na 4. Na psom 54. Sukola ngai penza mobimba mabe na ngai elongwa. Komisa ngai motema pembe masumu na ngai esila. Ozomwa sokola nga Rebeka na makila na yo sa makila na yo bolimbisi ya masumu ezali te Yoshua Mashiach peto langa purifier ngai eza na mutu ta sopa makila mama na ngai te nayebi ke bo comprendre mutu ta sopa na makila na ye po bino bozala sauver nde boza wana inyaki makila Yesu Mashiach alobi na nga makila wana soto mi peto na ngoto kokoma peto kutu pi blanc que la neige wana na tozongi na parole na liloba na kati ya Bible na Job tokongenga lisusu makasi wana kana 4 mi petoli na makila na ye asokola yo Nzambe asokola ba organe na yo misu ne sokwa mapo mona lisusu clair parce que na masumu eza kufa Bible lobi salaire du péché c'est la mort. Donc kufa ki wana yo tambola yo kufa
obomi nde bomolimo na yo yango mona okomi koyoka biyoka yoka na makambo koyoka te parce que lito ekufi miso ekufi donc ozoyoka lisusu te maloba eza lisusu te ekufi nyonso aye ekufi me yo ozotambola me ya mutu ezali molimo donc molimo na yo nde ekufi donc il faut senga vie na Yesu Masia eloko epesaka vie eza le sang de l'agneau. Apôtre Paul azoloba ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire bomo ya mutu eza na makila tongo yo zomi petula na makila na ye tongo zo kota makila na ye na bavene na yo tongo zo misokola na makila na yo na miso na makila Jésus na munoko na matoi ozomi petula ko ame esprit na yo na makila Yesu bomo ekokota na kati na yo parce que bomo ezali na makila ya pesa qui vit na ye po yo zala sauver ozala sauver wana ozala 4 eza mulai mwende basambela kamena yebite soto tanga de versango solo nandimi ete nasali mabe nazali kokanisa masumu na nga ntango nyonso nasali masumu epai na yo kaka epai na yo moko na memi ngambo na miso na yo makambo oyo olobaka elakisaka ete ezali bosembo ntango nyonso okataka makambo na ndenge ekoki ngai Rebeka nabotama moto ya mabe banda na libumu ya mama na ngai nazali na masumu kasi yo olingaka makambo ya solo ezala na mitema ya bato makambo ya solo ezala na mitema ya bato wi ata nazali na molili opesaka ngai mayele olobi nzambe ata naza molili opesaka nga mayele yo ndo lingaka bosolo ezala kati na biso menga Rebeka na tambwe na lokuta bomo na nga mobimba na ebite na naissance na nga nde na bade kokosa to na botamaki to na sokola wana bomwana na ngai niseke lokuta oyo banda na libumu ya mama na nga na botama moto na masumu nzambe yokelanga mawa limbisa masumu na nga Seigneur mensonge nga na tambwe nango Bible zoloba le père des mensonges c'est l'ennemi des diables talan leki na bino au kata mpula na ngai na botama moto masumu nzambe yokelanga mawa sunga ngai tala na perde moyele na nga bomoto na nga na nzela ya masumu pesa nga mayele ata na molili nazotambola kolo yo za pole na nga ngengisaka banzela na ngai namonaka clair parce que yo za miso na nga sikoponga na tie makila na wana miso na ngai vie ekoti miso na nga molimo efongwama au nom de Yoshua Mashiach oza kobondela nzambe ayokela yo mawa awa yozolela mawa na ye par rapport à la parole na ye yo botama moto masumu nzamba pesa o mayele parce que na kati ya masumu tobungisaka mayele yango mona toyokaka gwa lisumu tozomona ngo kitoko makasi parce que toza isusu bato te tokombata animal na kati na mabe tozobaluka na masumu tobungisaka na mayele na biso ya bomoto ozomona ozosala eza kitoko eza bien yoko momona yoko muta mayele njoko za isu na mayele te selon la parole de Dieu nzamba azongisela o mayele apesa o mayele po yeba ko différencier mabe na malamu wana ezaki na combien longola ngai masumu nefu nakoma pe tosukola ngai nakoma motema pembe penza nzamba lobi Seigneur yozo linga te mutu azala motema mibale nzambe wana nefu olobi papa yo lingaka olobi na biso yo zalaka motema pembe na motema pembe ça veut dire yo lingaka maloba bato ya mitema mibale te nzambe nga Rebeka nazaka mitema mibale nga moka na lingaka bato nga mona yinaka bato nga moka na sepelaka na bato nga moka na sepelaka su na bato te motema na ngeza motema makambo mibale nzambe sunga ngai na kati na nga eneza na kati na nga jalousie ezali na kati na nga hypocrisie ezali wana oza na nefu na kati na nga hypocrisie ezali na kati na nga égoïste soki égoïsme ezali mais nzambe na bomo yokelanga mawa sokolanga na makila no motema nange petoma na makila na yo Seigneur nyonso ya mbindo kati na nga elongo na nzela makila na yo sokolanga changer nga nini balbani restaurer bomo na ngai restaurer vie na ngai Seigneur Jésus limbisa na prière limbisa wana olakisa bato bazozo bakema Rebeka tosambela ndenge nini na olakisa pisom nde basambelaka na liloba ya nzambe tika bafuyi ya Saint-Esprit ko ebota kati na bomoi na ngai papa nakoma pe ko partager ba grâce oti kati na nga ko interceder pona baninga ko luka nzambe sunga baninga nakoma motema malamu ozomona ozosambela bongwana oza kutuka na 9 na ndimi te tokoma na 2e verset 10
wana siko nzamba cho maloba e polonga ponga za pusana tanga ngona piso mnyonso na comme tozana 1 acha maloba e kolongi soto comme na dizi yo moto obuka kinga imikuwa sala ite na yemba lisusu na esengo na binelo esika moko na bato na yo kotala masumu oyo ngai masumu na salite longola mabe na ngai nyonso o nzambe pesa ngai Rebeka motema ya peto bongisanga na koma moto ya sika kobengana nga na miso wana na mte tosuka na 12 osambela tobandi na 10 totieti na 12 nzambe oyo akomisa moto ya sika nzambe salanga mise en jour yawe salanga mise en jour papa compteur bandata ya 0 pas de problème na botami lelo na ndimeli yo lelo lokola mokonzi pe mobikisi ya bomoi na ngai nzamba lola nakoma moto ya sika nakoma kosala ekopesa o lokumu oyo kozongisa lokumu epai na yo nzambe kaka yo Saint-Esprit oyaka mpona kosalisanga lisungi mosusu eza te kaka lisungi na yo ezanga jamais na détresse salisanga nzambe nakoma moto ya sika ngai nakoma kosala eza bolamu ezopesa lokumu na gloire na yo kaka nga Rebeka nabungisaki bato lobi nabanda kozongisa bato na nzela na yo nabanda kolakisa bato nzela ya bosembo nzela ya malamu ezali nzela na yo Yoshua Mashia tala nzela nga nalakisaki bato ezaki nzela ya impudicité salaire du péché c'est la mort ezalaki nzela ya kufa mais Rebeka nalakisa bato nzela na yo nzela ya bomoi excuse nalakisa bato nzela ya bomoi omoni ndenge basambelaka tolongwa wana na 12 wana ozosambela obondeli ebele excuse papa o nzambe akotya na monoko oyesko na 13 fo pemaka kobengana nga na miso na yo te kopimela ngai molimo na yo ya bosantu te salisa ngai nayoka lisusu esengo pesa ngai molimo na yo natosaka yo ozoyebisa Seigneur Jésus tala kati na nga nazalaki komitambusa ngai moko Seigneur natamboli na bomoi na nga mo molimo na azali kati na ngai te ou bien molimo na yo papa na trista ye to molimo na yo papa alobaka nga na yo kaka te mpona nini na développer péché kati na bomoi na ngai lokola yo lelo komisi nga moto ya sika lokola yo nzambe osali mise en jour na bomoi na nga lokola yo transforme bomoi na ngai nzambe alola nasengi na yo nzambe tia molimo na yo mpo yende aza mosungi na ngai yo opesaki ngelaka nga Rebeka ke ndenge oyo okeyi kotika nga boye tokotindelanga mosungi molimo mosantu fo asunga ngai avanda kati na ngai sala nga Rebeka nakoma sensible nekute na yo Seigneur salanga Rebeka na yoka yo salanga Rebeka na tosa yo salanga Rebeka na banga yo o nzambe yo boyaka te moto azali na mawa na motema ozomona papa ndimanga na présence na yo ndimanga na présence na yo salanga bolamu kangola ngai yokisanga lisusu esengo mpe nga Rebeka na kotémoigne yo liboso ya basantu liboso ya Sion liboso ya bayenge bene ozoyebisa nzambe ozopesa nzambe nini bave na kati ya losambo na yo nzambe amona intérêt na ye kati na omoni nde toloba basoni na biso lokumu na ye lelo oyo soni na biso lokumu na ye azwa penda kembo oyo nga nalaka ye nakokisi nde na boye nga Rebeka ta nakufi na kufa mpe parce que nazalaka na kimia te banda nalaka eke soni na nga lokumu na ye ntina aloba na témoigner baloba kotémoigner te nga nazalaki na nga na kimia te na ndomonaka mokolo na kufa eloko wana ekotelemela nga nde lelo nazotémoigner ye boye motema na nga eza na esengo etondi na kimia nyonso amen. J'espère tosukaki na 14 oyo ezalaki 14 tokoti na 15 wana yo obondela mpe selon molimo na oloba oyo na opeso kaka baindisi ndenge moto akokoloba me nga nakendaka na molai so na obondela selon malobo mpe nzambe atia kati na mpo elongisanga nakolakisa nzela na yo na bato oyo ya masumu mpe bato oyo babungaki bakozonga epai na yo tous les bateaux nga Rebeka na bungisa baozonga epai na yo wana promesse opesi na nzambe yango nga Rebeka na osala kolakisa bato repentance sincère pe bato babanga nzambe bato bazala mi ya Saint-Esprit le consolateur des cœurs brisés a consoler bino apesa bino makasi ya sika makasi ya pongo bopumbwe lisusu bokende mosika wana obito pumbwe tokende wapi wi yenda opesa biso miso aigle emona mosika po aza nzambe na biso yende nzambe na biso so banyama kutu baza na misu baomona musika boyo mwa nzambe omona musika te eya liso emonaka na ndoto wana bango baselika na ndenge butu nzambe alobeli alakisi yo c'est ça litoyo efongwama na molimo oyo oyokaka wana c'est ça nzambe mobikisi ya ngai Rebeka wana ozotiaka kombo no
kokatela ngai etumbu ya liwa te nasakola ndenge osalinga bolamu olobi salaire du péché c'est la mort Seigneur na epai na yo yo dozwa ko accorde vie bomoi oyokela Ezekiel ma obakisa mikolo na bomoi na ngai nani nabakisa mokolo mo na mikolo na ngai Seigneur limbisa ngai yokanga malongola etumbu ya liwa likolo ya vie na ngai parce que yo olobi salaire du péché c'est la mort tala misala na sala kezaka misala ya masumu ezaka péché ememi liwa na bomoi na ngai nzambe ya kokotisa vie na kati na ngai nga nakufaki physiquement mais nakufaki spirituellement maternel baloba nini matériel baloba ngo nini na prière otie bongo obongisi ya bongisa to accord de Christ donc eso na otala ba faute na otala biska na éviter na osunga libota na nzambe te mais bino bozana po bo soutenir nga bozana po bo edenga bisiko nga na kokite bino bo edenga na yebi yo mo muto zobonde na prière oyebi okufa na bomoi na misu na ekufa matoi na yo kufa nzambe apesa ngo vie encore de nouveau lenga sekusaki Lazare alobi Lazare sort alobi la lumière soit et la lumière vie nzambe akotisa vie na litoi na yo ya molimo nzambe akotisa mina lito na miso na yo nzambe afongolo miso ya molimo yoka po comprendre ososola o ezali ko wute pai na ye na yo ezali ko wute pai na ite j'espère que toko suka kana avec ces moko. J'espère qu'on on a déversé parce que par rapport à la minute. Est-ce qu'on est obligé qu'on a ça déjà? Donc 17. Kolo fungola monoko na ngai. Pona fungola monoko na ngai. Pona koka kokomisa yo. Nzambe chama loba na monoko na ngai Rebeka. Ka monoko ezali kokosela bato makambo. Kaka monoko ezali koyiba kowangana. Seigneur tchasko lelo monoko yo soko le pétolingo changer identité nanga mais yo zoloba na Jérémie j'apprendrai ma parole je mettrai à ta bouche maintenant c'est le moment Rebecca me voici devant ta face prends ta parole mets dans ma bouche dans mes lèvres Seigneur na monoko nanga na motema nanga parce que bina gravé maloba no na motema nanga Seigneur na liloba na yo Seigneur na vexé o nini Saint-Esprit kiminga rappelinga aux nzambe nguya sunga ngai na proverbe merci Saint-Esprit ozomona tozo maloba na eto tchana na motema na biso nzambe tcha maloba no na motema na ngala monoko na ngala ba bibubu na ngala ba lèvres na ngai ponga Rebeka na témoigner grandeur na peu puissance no bon nzambe na okombo mususu ezate il n'y a que toi Yoshua Mashia nzambe na biso azaka na passé te nzambe na biso azana bomo yo na obeta wana tozaki wapi na 16 ans. Et toi qui na 17, tu côté 18. Wana obondeli nzamba tsamalo bana monoko no lobi yo olinga kate na pe 18. Olinga kate na pesa yo mabonza kozikisela yo banyama esepelisaka yo te. Mabonza oyo esepelisaka yo ezali komikitisa Seigneur salanga moto komikita ndenga Rebeka bona na moto komikita. Pardon bon ça moi bina bouger. Ozomona nga salanga moto ya komi kitisa salanga moto ya komi kitisa nazala moto ya komi kitisa wana to otanga kaliloba na nzambe salanga moto ya komi kitisa nzambe na ngai longola orgueil kati na nga Rebeka salanga moto akozala humble nga Rebeka na effacer na nga ata nesika oyo batu ba efasaka te menga mwana na yo servante na yo na se effacer na ngai nga na lingi na nga na nimwa yo apparaître Jésus na bona nga ko so lokumu esika lokumu na yo na boko so gloire na place na papa na vie na nga na parcours na nga vie salanga humble na tosa na kimi kitisa po bokonji na ezali ya bana mike papa salanga buka ngai nazala mwasi ya komikitisa na mokilio nazala moto orgueil te ozoboya orgueil na vie na yo memaka shit na vie ya bana na nzambe watu zaki wapi 18 zaki 19 sans mon là ils 19 et to comme na 20 pesa bolamu na mboka Sion pe tonga lisusu lopango ya Yerusalem awa Yesu apesa bolamu na ye na mboka Sion bolamu na ye na bomo na yo fotaka yo liloba nzambe za viva pesa nga bolamu na yo Yesu pe tonga lisusu vi na ngai tonga lisusu bomo na nga papa tonga vi na nga Rebeka construis nga de nouveau Seigneur papa construis nga de nouveau tonga bomo na ngai
tia bolamu no kati na ngai mpo nga natemwanaka nkembo na yo na mokili oyo ya se nalobaka oyo nazalaka na oyo nakomi lelo différence nemonana talisa bokeseni na yo mpo natongami ya sika eza yo tolobaki okovanda esu na temple oyo etongami na bato te osalanga temple na yo yesu ya kovanda longola oyo eza kopesa yo lokomo te longola eza sali te sika oyo okovanda ozwa place na bomoi na nga ovanda ngongo kosakana nga te tokomi na 20 na 21 parce que esuki na 21 bible ezoloba nini na 21 bongo okosepela na mabonza oyo bamemelaka yo ndenge otindaki bakozikisela yo banyama na biloko ya bilanga bakopesa yo lisusu bangombe ya mibali na mesa na yo ya mabonza ozoyebisa nzambe asukofu yo osala ve ozoyebisa nzambe soki osalinga grâce ngolu osambo nango exauce yango oyo suyo nde moyokili osambo bikisi ngai na biki namoni bolamu na yo seigneur ngai nakoya lisusu kopesa yo mabonza na kotatola bolamu na yo na kotémoine gloire na yo na kotémoine kembo na yo po to yosali nzambe na ngai lokumu ekozongela yo papa gloire ekozonga epai na yo parce que yo partageaka gloire no na mutu te fu boyebaki nzambe na bino apartageaka gloire na ye na mutu te na ta na minute yango soki ezali oui apartageaka gloire na ye na mutu te nzambe apartageaka gloire na mutu te bana na nzambe nzambe apartageaka gloire na mutu te nzambe na biso azali na bomoi apartageaka gloire na ye na mutu te alobi ye nde yawe kombo na ye yoshua mashia jésus de nazareth ye nde nzambe atonda na nguya aza na pase te azali présent nzambe aza présent botika koluka mutu aya koyebisa bino nzambe me nzambe na yo ozalaka na nzambe mwana na nzambe nyonso aza ya nzambe nzambe aza na ye ata ye ayebi te me nzambe aza na ye oyo abikisaki na bamaladi oyo asungaka ye eza ye parceke molimo mosantu akotika yo te aza wana mpo na yo siko yo nde foluka dialogue na saint esprit yo foluka ke molimo mosantu mongongo na ye mata mpo yo yoka fu yo luka saint esprit na profondeur mpo yo ozala sensible na écoute na ye obanda koyokaka mpe molimo mosantu mwana na nzambe akokosambela te alobi amen atelemi mwana na nzambe soki asambela sisa alobi molimo navandi kimia na nina yoka yo luka ta pongi ya 10 minute 15 minute lokola nzambe na alobela ko na bandoto luka molimo mosantu alobela ota ozwa réponse ya losambo oyo sali nzambe afongola bino mato ya molimo nzambe asekwisa bavi de prière kati na bino nzambe atelemisa bino esiko bokoyaki nzambe asokola misu na bino na makila na ye lumière na Jésus de Nazareth pole na ye oyo engengisaka parce que bible eza koloba aza lumière oyo aza koéclaire mokili tika pole na ye beta na bavi na bino esika molili ekotaki vi ya yesu oyo ya Jésus de Nazareth ekota kati na bino esika molili ekotaki ezwaki place nzambe nde bazoyoka liloba na yo boye pole na yo ekota kati na bango nom de Jésus babima na kaskete oyo batiaki bango molili nyonso bakangaki bana na yo papa moto na yo moto ya localisation localize mutu nyonso akolanda video au Saint-Esprit papa soki azalaki voilé soki azalaki étouffé na milimo mabe soki babungisaki ye nzela azonga na nzela moto ya localisation nazoloba elokalize mayela bana na yo esika nyonso bakangi esika nyonso bamemi ezala na se na mai ezala na zamba ezala na cimetière ezala place quelque part dans l'espace ezala quelque part na basima ndako esika olakisa biso na banzete na basaba nzete ezala na nzungu ezala na bokoko na bambembe ezala na basambetu na bango esika bakangi bana na yo na bachaussure na bango baniata bana na yo esika batia bana na yo bazawa bandimi oyo baza yanga na kangi bango papa bafongwama au nom puissant de Jésus ndongo tindi biso mpona kobikisa yo lobi sauver pour sauver papa bana na yo nyonso babungaki nzela c'est le moment c'est le temps bazonga na nzela naza kobelela moto molimo mosantu olongola bango na kati ya baveuglement na kati ya pungu na kati ya sorcellerie
inconscient bazoko sorcellerie bana na yo na banseneme ezali ya yo te na bamatere na baeglise ezali ya yo te Seigneur na beleli moto ya molimo mosantu papa efongola matoi na bango matoi efongwama mayele efongwama bomoto efongwama bashene katana au nom puissant de Jésus de Nazareth Yahweh nazobelela yo nzamba bomoi le Dieu des miracles moyo kilo sambo batonio sobako ye pai na yo nzambe yo nde muto salaka makasi ya kolamusa bana na ona tongo yo ndo salaka makasi ya komonisa mwana no mokolo amona te uta botama oh Yoshua amashia yo ndo protège akaba oya yokolo na nguya loboko na yo nzambe kaka ne pena ya double tranchant papa banda kokata ba chaîne nyonso basinga balie bana no na bazamba na basena mai esika bamemi bano bazala libéré papa bano ba quelque part ba oya yo ba quelque part Yesu bazala libéré au nom de Jésus de Nazareth na kombo na Yesu Masia est-ce que mwana na nzambe bakoko kanga ye oui bongo biso tozaki na ba prison ndenge ni papa yo kende ko libérer biso na ba prison na ba kaminyo bakanga ka batu Seigneur basoda buto batinda ka ko landa landa bana no na butu kutana na bandongo kutana na sol de Damas Seigneur bandoki nyonso bazobundisa peuple na yo o bazobungisa bana onzela nazo senga polelo nga na omona papa e kende ko localiser ba onde ba olande mission na bakiti na bango moto a localisation papa e kata nyonso molili ya ténèbre ezingi bana na yo molili papa babungisi bana na yo kombo na yo ensemble tika kombo na yo esekwa na via bana na yo tika kombo na ezala élevé na via bana yo na bibo na minoko na bango na bibebu na bango na balèvre na bango na motema na bango batombola yo ensemble yo ndo pesa kibomo no po bango bazala na bomoi papa bazongela premier amour bazongela bolingo na yo ya liboso Seigneur bazongo zoyebisa bana ya Israël bana ozoyebisa Moïse bana Israël batiki ngai nzambe libota na yo batiki yo bazonga na nzela bana no batiki yo bazonga na nzela balesi bana no biloko na bandoto balesi bana no biloko na bandoto molimo landela biloko balesi la o bana na ndoto détruire yango na puissance ya molimo na ona kombo na Jésus de Nazareth o ebalola bana na motema o emema bana no babunga nzela yakenda ke sika balesi kindoki na kimukolo zamba lola kindoki nyonso conscient na kati ya bana no bazolatisa nzambe nazo bebisa puissance na yango au nom puissant de Jésus nazako briser ba alliance nyonso papa o basalisi bana no sale savoir toute l'alliance démoniaque et satanique na neutraliser puissance nango na paralyser yango au nom puissant de Jésus tu nous as mandaté pour sauver les âmes Seigneur bazam nyonso bazala kiko kanga quelque part papa ba fongwa ma ba ange no bakita na be pena yo Seigneur bakata ba chaîne ba bimisa bano na kata ba prison au nom de Jésus balala balota bazo bima na ba prison na kombo na yo Yesu Masia po ba ya kokumisa o mokonza ba konzi tu as reçu un nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchira, afin que toute langue confessera que Jésus de Nazareth est Seigneur. Papa, tu es Seigneur des Seigneurs, papa. Avant Nyonso ezala toi, tu étais là. Avant Abraham azala toi, tu étais là. Yoshua Mashiach, ozali zambo kokana motote, na mona na bana na yo Yoshua Mashiach. Papa mabala nyonso a ténèbres o bana no babala c'est la ça les savoir ba famille ba livre biso ba teka biso Seigneur oh œuvre de la croix na beleli puissance à œuvre de la croix Adonai le Dieu tout puissant le créateur na beleli puissance à Golgotha Seigneur et briser mabala nyonso kindoki et briser mabala nyonso ba mari de nuit femme de nuit mabala ba serpent ba sirène na kombo na Jésus de Nazareth bana no bazala libéré au nom puissant de ton nom. Yonde na nguya na yo paso la Seigneur. Rideau ya tempelo Seigneur. Molili nyonso elamba nyonso ezako fini kabana na yo papa. Na paso liango nom puissant de ton nom Yoshua Mashiach. Pena bombi bana no nazo senga protection na bana œuvre de TV. Oh Seigneur ba o ba s'abonner na œuvre na yo. Nazo senga protection ezaliko na bango bako bunga nzela te yo lobi vous connaîtra la vérité et la vérité vous affranchira. Tika
ta protection na yo Seigneur Yoshua Mashia ezala likola bana na yo nsambe makila na yo nsambe bomba bango makilo yo sopaki na Golgotha makilo eganga koleka makila belle Seigneur makila na yo Yoshua Mashia efinika bana na yo ebomba bango le paraclet Saint-Esprit de Dieu dispensation asuka kende ko souffle na bao babunga nzela bazonga na nzela l'état est arrivé tu m'as dit ça c'est mon temps papa tozana Bible ya Joël de Seigneur kende ko souffle ya Yoshua Mashia pour souffler Saint-Esprit de Dieu bao bazana babar bao bazana ba prison bao bazana Seigneur na mobulu bao bazana ko bebisa temple na yo yo lobi wa ko détruire temple no ko détruire oh na beleli misère kona yo papa na bao babunga nzela Seigneur yo kama wa yo ndo bimisi biso na kati ya ténèbres na puissance ya molili o memi biso na puissance na yo Seigneur tika loboko na nguya Seigneur elongola bana na na kati na molili e bana kozongisa bango na nzela Yoshua Mashia na beleli l'Éternel Dieu des armées mokonza mapinga na lola l'homme des aïe 42 général mokonza mapinga na lola na beleli yo Seigneur kolokita na armée na yo Seigneur obunde la peuple na yo Seigneur obunde la peuple Sion obunde la mboka Congo obunde la bandeko na biso na este obunde la bofele obato bakisi bata science bato mabe bazokende koyiba betwali kolesa bango biloko bakoki koliate kosalaka échange ya bado spirituel na bango koyiba bana ba mission na ba chance na ba mikolo na bango zambalola na beleli epe na yo a double tranchant etali sama parce que le baki élection na yo ezali jugement na yo sa battre Seigneur jugement na sa battre likola ba o bazobungisa bana